demeure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors que deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions. Pambate, ubate biso tatongo tina mongako yo papa. Tomati na ndako na yo lelo kola yenga na tina mosusu te, na tina kokumisa yo pe koyoka liloba na yo. Na ndenge ekolo Yesu lobaka ete mutu akovivre kaka na lipa te, kasi akovivre na liloba nyonso oyo ekobima na monoko ya Nzambe. Na yango biso bana na yo toye kozwa bilei na yo oyo ekolesa molimo na biso pe kolendisa kondima na biso. Tata Molimo Santo, yo kaka moto ozali na pouvoir ya koloba liloba oyo ekobongola bana na yo pe kolendisa kondima na bango. Na yango yo moko yaka olata ngai oteya na kati na ngai nazala kaka simple instrument po ete maye oyo tokoyoka lelo ekotela biso na mitema tobomba mpe tosalela yango mpona mokolo ya suka tozwa lobiko na kombo misato abule tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Pour rappel, nous avons lu dans le psaume 1er, psaume 1 en entier, donc versets 1 à 6. Ensuite, nous avons pris les 10 commandements dans le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Puis nous avons pris notre troisième texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 44. Les enfants d'Israël avaient un certain nombre de cantiques qui chantaient à la gloire de l'Éternel. Depuis leur sortie de la terre de l'esclavage, jusqu'à l'époque du prophète Malachi. Bana Israël, Babane Koye Babanzebo, Obanda Bakimaka, Namboka Égypte, si Natango Yabosakoli Malaki. Les Hébreux appelaient ce livre Tehillim, ce qui signifie louange. Dans la Bible, il y a 150 psaumes. Mais nous, les kipanistes, nous avons aussi des cantiques. Nos cantiques ne sont pas 150, mais nous avons un nombre incalculable de cantiques que nous chantons sur tous les thèmes. Que ce soit des demandes, que ce soit des prières, que ce soit des louanges ou des lamentations, etc. Comme nous l'avons fait lors des 2 tours de chant. Cela signifie que nous, kipanistes, nous avons une richesse inestimable sur le plan spirituel. Parce que nos cantiques ne sont pas composés. Ce sont des cantiques captés. Parmi nous, Dieu a donné à certains le don de capter des cantiques, le don de recevoir des messages qui viennent de lui. Nakati na biso, ezali na bandeko na biso, Tata Nzambe apesi bango elembo wana, bazwaka banzembo, ezali ba message euti na ye moko Tata Nzambe, ezali te ete moto azwi stilo na ye akomi yango. Yango ezali richesse na biso bakiste. Pamba te Tata Nzambe alongolaki eloko wana epai ya bana Israel, atie yango epai na biso. Eloko wana nini? Royaume na ye, bokonzi na ye alongolaki yango epai ya bana Israel, atie yango epai na biso. Na yango ndenge bango babandaki koyeba banzembo, ndenge moko mpe biso lelo tozali koyeba banzembo. Banzembo wana ezali patrimoine na biso. Esengeli tobatela yango malamu.
que nous chantons des enfants d'Israël datent de très longtemps. Nous avons des cantiques de... Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël les ont bien conservés. C'est pour cela que nous sommes aussi appelés, nous, kimbalistes, à bien conserver nos chansons. Tobate la banzembo na biso malam. Na ndenge tozali koyeba banzembo oyo euti na bana Israël. Na ba moins 1400 en temps Moïse azalaka, banzembo wana tina mokolo ya lelo tozali kotanga yango pamba te bango bapatelaki yango malamu. Bazalaki très jaloux ya patrimoine na bango. Biso pe tozala très jaloux na patrimoine na biso bakimbaniste po ete bana na biso bana na bango pe bakokolo na biso bakontinue koyeba yango. Nzembo oyo totangi na mokolo ya lelo, le psaume 1 que nous avons lu aujourd'hui nous présente deux modèles, deux destinées ou deux types de personnes. Quels sont ces deux types de personnes? On nous parle d'une part du juste et d'autre part du méchant. Qui est le juste et qui est le méchant? Ou qui sont les justes et qui sont les méchants? Le psaume 1 nous dit: heureux celui qui marche celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc la première chose que le psaume nous dit, le psaume commence par nous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas marcher selon le conseil des méchants. Il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs ou sur la voie des pécheurs. Psaume elobi na biso yo tata mama mwana nzambe kozala pembeni te na bato ya mabe, bato ya botsoli, bato masengi na mabe, kozala na bango pembeni te, pamba te bango bakopesa yo bakonseil ya mabe ekoki kobungisa yo. Soki omoni moto alobi wana teya ye ya solo, soki ayoki te yo zwa nzela na yo ende mosika, pamba te oza ndeko ya nzambe. Psaume elakisi biso ete opposition ezali na bato wana mibale, ou bien ozali juste, ou bien ozali moto ya bosembo otosaka makambo ya tata nzambe, ou bien ozali moto ya mabe. Le psaume nous met en opposition ces deux types de personnes, ces deux types de chemins, ces deux types de destinées. Ou bien tu choisis le chemin du juste, c'est-à-dire tu ne marches pas selon le conseil des méchants, tu ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs, tu ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, soit tu choisis la voie des pécheurs, la voie des méchants. Mais sachons que le psaume nous facilite la tâche. C'est-à-dire que le psaume commence par le mot heureux. Et là, on va dire au psaume à l'obinabiso et c'est mot. Yo ce qui okoni nzela ya malamu eba ete okomona eseko. Mais plus loin, le psaume nous donne les conséquences de nos choix. Parce que tout choix vient avec des conséquences. Il nous dit que les méchants ne résistent pas. Et enfin, le dernier verset nous dit: la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est-à-dire que Dieu nous a donné le libre arbitre. Vous nous avez laissé libres. Nous avons le choix entre le bien et le mal. Nous avons la liberté de choisir le chemin que nous voulons. Mais sachant qu'à la fin, il y a des conséquences. La conséquence pour les pécheurs, ceux qui te disent, il m'appelle, la voie des pécheurs mène à la ruine. Tel que nous disons, le salaire du péché est la mort. Et la destinée du juste, quelle est-elle? Pour le juste, le psaume nous dit: tout ce qu'il fait, il réussit. C'est ça la destinée du juste. Motambo sembo, akolomba kakaka, likambo sokosala, okolomba. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Nous entreprenons tous des choses dans nos vies, à quelconque niveau que ce soit au niveau personnel, au niveau familial, au niveau professionnel. Mais le psaume là nous donne la clé pour la réussite. Marchons selon les voies de l'Éternel. Totambola na bosembo tokozwa réussite na makambo na biso nyonso.
tolukakalia mosusu makamnyos na salaka na zoka réussite ezala professionnel ezala na vie na ngamoko ezala na famille nazana ba blocage kasi biso mapesi biso réponse tambola na bosembo nzambe akolongisa yo. Le psaume nous dit également une des caractéristiques du juste. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. C'est-à-dire que Montabosembo, ou le juste, n'a pas le temps. Si tu choisis la voie de la justice, tu n'as pas le temps avec les commérages, tu n'as pas le temps avec les calomnies, tu n'as pas le temps avec les moqueries, tu n'as pas le temps avec les polémiques. Tu dois méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. Ce que okoni nzela bosembo okozala na to ya makamba pamba te songi masengi na mate kotola okozala na to na mbote pamba te molimo na yo kozala concentration kaka na makamba tata nzambe na yango totangaki mpe libeko ya tata nzambe oyo msoma alobi na biso ete tomeditaka yango kutu moi. Papa Mfumano papa diange na kuntima na 87 apesaki biso bakimagiste totangaka yango bisika panso pona nini pamba te alingaki tozala kaka lokola moto ya bosembo oyo akomeditaka yango butu moi. Les commandements que nous avons lus, nous les avons tirés dans le livre de l'Exode. L'Exode signifie départ ou en lingala kobima. S'il y a eu un départ, c'est qu'il y a eu une entrée. Soki kobima ezalaki, il a qui été koko tapé ezalaki. Au total, les enfants d'Israël ont passé 430 ans sur la terre de l'esclavage. C'est pour cela que tout le livre de l'Exode est consacré à la libération du peuple. Dieu a ramené, une fois que Moïse a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, Dieu les a ramenés sur le Sinaï. Mais quel était l'objectif? Dieu a sorti tous les enfants d'Israël sans distinction. Le seul critère était d'avoir le sang des Israélites. Mais ce que Dieu voulait, c'était que ce peuple-là, qui était appelé à devenir son peuple élu, il soit saint, comme Dieu lui-même était saint. C'est le rappel d'ailleurs que Moïse avait fait aux enfants d'Israël dans Deutéronome. Dieu leur dit, moi Dieu, je suis saint. Étant donné que je suis saint, vous aussi vous êtes appelés à être saints. Les enfants d'Israël ou les autres peuples qui habitaient la terre de Canaan pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte, c'était des peuples païens. C'est pour ça que Dieu avait dit à Abraham, le péché des Amoréens n'est pas encore à son compte. Donc l'objectif de Dieu avec les commandements, c'était également que le peuple d'Israël soit différent de tous les autres peuples qu'il allait rencontrer. Tata Nzambe tanga bimisaki bana Israël a contacté a salaki distinction te abimisaki bango banso ndenge moko kasi ye alingaki ete bazala ndenge mosusu na mabota nyonso oyo bakokutana nango ye alingaki bango bazala pule lokola ye moko azalaki pule na yango apesaki bango mibeko ezali ressemblance ya Tata Nzambe. Yango Tata Nzambe eloko liboso alobaki na bana Israël na Exode. D'abord il s'est présenté que biso lelo tozaka na Nzambe moko. Mikolelekaki totangaki circulaire etaki na Tata Molimo Santo. Na kati ya kebisaki biso na likambo moko alobelaki biso makambo milimo. Ye Tata Molimo Santo asalaki biso rappel. Alobi na lingoma na biso molimo ezali kaka moko. Ezali molimo ya Tata Simon Kimbangu ya 1921. Kasi soki asali biso rappel ezali pamba te ayebi biso amoni bizali na biso. Boni tozali kolanda milimo misusu ozali na poder bondela na yo.
Tout ça, il faut attendre Nzambe. N'engagez pas tes biso n'absorbe. Kasi, naso nazana nikambo, nazana mutumoko. Akopesa kangai, moi libonde. Akopesa kangai elamba. Akopesa kangai likambo boye. Akosokola kangai. Pona zoye yando. Mais awa mobe kwa liboso tata Nzambe apesa kibana Israël okozana Nzambe mususu te liboso na ngai. Pamba te ayebaki ete na époque wana likambo ya kozala na banzambe ebele na banzambe bikeko ezalaki mingi. Dia alingaki bana Israël bazala na bokeseni na mabota mususu. Ndenge moko biso tata Nzambe alongoli eloko wana na Israël apesi yango epa na biso. Esengeli biso pe tozala na bokeseni. Na yango Moïse alobaka na bana Israël pour na tina na bibeko. Les commandements seront votre intelligence et votre sagesse aux yeux des peuples, aux yeux des autres peuples. Cet exemple-là que Dieu voulait incarner aux yeux des enfants d'Israël, Moïse l'a appelé notre intelligence et notre sagesse aux yeux des autres peuples. Prenons par exemple Kamba et faisons une comparaison entre Kamba et Kinshasa. Quand nous allons à Kamba, étant donné qu'il n'y a pas d'avion qui fasse le trajet directement, nous passons tous par Kinshasa. Mais nous sommes tous frappés par la différence, le contraste entre les deux. Quand nous arrivons à Kinshasa, chacun peut faire ce qu'il veut. Nous le voyons tous. Et chacun fait ce qu'il veut. Désordre total. Mais quand nous arrivons à Kamba, nous sommes tous frappés par l'ordre qui règne à Kamba. À tel point que même les étrangers qui viennent à Kamba, quand ils arrivent à Kinshasa, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand ils arrivent en Kamba, leur comportement change. Au moment où Azaraki, mais là, il y a maté, à Bongisi. Azaraki na sapat, à Nongoli ba sapat. Bakoye Saïd, ah, tata, awa, mande fute, à Katipe mande. Ah, papa, ah, bisoto là, la chenette, à Nongoli pe chenette. Pour la ligne, Moïse Alobaka, ces commandements seront votre intelligence et votre sagesse aux yeux des peuples. Biso na kalabat mouim, tozala ki batute. Baso ko piétiner biso. Nous les Noirs, nous n'étions pas considérés comme des humains. Il n'y a pas très longtemps, vous nous piétinez, vous nous insultez de tous les noms. Mais aujourd'hui, Mundega Zobo Yanakamba, Amoni Papa Simon Kimam Kiamani, Azanini, Afukami, Konanini, Tobatissimile. Et comme intelligence, paix, sagesse, nabiso, tout le monde doit suivre valeur. Natina nini, namibe kondenge Moïse alobaki. Na yango mibe koto simba yango eko pesa biso valeur. Tozana mboka midele. Soki tovandi si mibe kona biso ya ngomba tokomona valeur oyo même indele bako pesa biso. Totangi mokanda na biso na Matthieu. Matthieu 24. Pour montrer est-ce que nous sommes concentrés dans l'œuvre de Papa Simon Kimba. Comme nous l'avons dit dans le sol, l'enfant de Dieu doit être consacré, concentré dans l'œuvre de Dieu. Il doit être consacré, il ne doit pas se laisser aller dans la distraction. Matthieu 24, le chapitre entier de Matthieu 24, il relate le discours de Jésus sur le mont des Oliviers. Jésus sortait du temple. Au sortir du temple, il a été suivi par ses apôtres. Ils lui ont montré le temple de Jérusalem. Ankolo, Talanenge, Batonga, temple. Il a répondu. En vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Après cela, il leur a parlé de la fin des temps. Dans Matthieu 24, on a mis, et ça ici, quand Koloé soit Zali Kolobela, Tango Yasuka. Jésus a montré à ses disciples tous les signes de la fin des temps. Il leur a notamment dit qu'il y aura l'émergence de pauvres, des guerres et des familles partout dans le monde.
Les disciples seront persécutés. La bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier. Il y aura l'abomination et la désolation dans le lieu saint, comme l'avait prédit le Daniel. Il y aura des jours de détresse si grands qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Tata Molimo Santo, papa Simon qui manque un magasin, la biso. Kolo esprit à l'obi, pas c'est Goya. Bandant Zambé à Salam qui n'a les aladés, Peko Zalapé du sous-soudé. Tata Molimo Santo, père à l'obi na biso, Toko Minata Moyasuta. Le Saint-Esprit nous dit, nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est pour cela que nous avons lu ce passage. Mais nous avons pris uniquement dans les versets 36 à 44. Parce que les disciples avaient demandé à Jésus, mais tout ce que tu décris là, ça se passera quand? Et comment est-ce que nous verrons, comment est-ce que nous saurons que l'heure de ton avènement est arrivée? C'est pour cela que Jésus leur a répondu que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni même le Fils, mais seul le Père. Boye ibosongi ya mwana nzambe moto moko te ayebi yango ezala banzelu ya likolo ezala même ye moko mwana nzambe ayebi te mokolo nini na kozonga tata kaka moto ayebi. Alobi na bango azui exemple, il a pris une illustration. Il leur a parlé de ce qui s'est passé au temps de Noé. Nous connaissons tous l'histoire de Noé et du déluge. Dieu a demandé à Noé de construire un bateau. Au début, tout le monde a aidé Noé. Mais nous connaissons que Kusana, chacun a abandonné. Mais le jour où le déluge est arrivé, il y a qui le la surprise. Jésus nous dit, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Nous vivons, nous mangeons, nous buvons, nous nous marions nos enfants. Encore biso awa, ba mariage fait tonti. Mais mokolo yango, ils ont qui pas la surprise. Alors Jésus a appelé ses disciples à la vigilance. Koloe soye bisi baye kolinaye bozale kenge po boye bite mokolo nini mokontina bino akozonga. Soyez vigilants, soyez en alerte. Vous ne savez pas quel jour ça va arriver. Donc c'est un appel à la vigilance ou c'est un appel à l'alerte spirituelle. Jésus a fait une autre comparaison. Il a pris un autre exemple. Et l'exemple que Jésus a pris ici, ça a aussi une résonance avec le psaume 1 que nous avons lu. Jésus dit, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Il nous parle de l'enlèvement. Il a opposé deux personnes, tout comme l'a fait le psaume. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Mais notre question, qui sera pris, qui sera laissé? Nani akolomba, nani akotikala. Koloe sur la biso. Moko bakozwa, moko akolomba, moko akotikala. Kasi yo nanga tata maman qui mangiste, na paroisse à Saint-Ouen. Posons-nous la question. Na ndenge koloe sur la bito yebi mokolo te. Bon, ceux qui mokolo ngo lelo. Ceux qui tata kati mokano lelo. Est-ce que ngai na kolonga to na kolonga te? Pour cela, chacun a son libre arbitre. Chacun a sa conscience. Et chacun est capable d'interroger sa conscience pour savoir si ça arrivait tout de suite, maintenant. Est-ce que moi qui prêche, est-ce que je serai pris? Est-ce que moi qui écoute, est-ce que je serai pris ou je serai laissé? Pour répondre à cette question, le psaume 1 va nous aider.
Qui est le juste? Qui est le méchant? Ensuite, Jésus insiste. Si nous lisons ce passage, quand nous le lirons à la maison, nous verrons que Jésus insiste au moins 3 fois. Veillez. Il nous dit, veillez donc. Il nous dit, soyez prêts. Il nous donne encore une autre analogie. Il nous dit que le maître de la maison, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur allait venir, il ne dormirait pas. En lingala, c'est encore plus explicite. Ce qui mokolonda ayebi ngomani moyiba koya akolala te. Kasi biso patata ba maman qui magiste tolali pongi na makamboni. Kolo isalobi na biso tozali kenge tozala makasi na babondeli. Kasi mabondeli totiki. Mibeko pe totie na pembeni. Misala pe tozali kosala kasi na koyimayima. Est-ce que mokolo moyibi akoya akokusta biso na position nini? Wana sikoyo yo olali. Bayebisaki yo moyibi azoya olali. Bayibi yo biloko. Nakanisi anda oke na police bakozwa plainte na yo. Kasi bango pe bako reprocher yo. Ah, kasi yo bayebisaki yo ki moyibi azoya. Olala ki pona nini? Situation tozana ngona mukula lelo. Papa zali koloba, tokomi na ntango asuka. Likambo ekosalema na mokili na lemonani te. Kasi tozali kochanger kaka te. Tozali kaka na ntango oyo tozalaki kala. Tozali kaka neti moto aza na moyo ayebi ke moyibi akoya te. Tolali pongi. Mikolo Yesu alobi tolamuka. Il y a 2 ans, nous avons tous vécu la pandémie du Covid. Cette pandémie-là nous a pris de surprise. Du jour au lendemain, nous avons été confinés. Plus de sorties, plus de culte, plus rien. Mais nous étions tous apeurés. Nous avions tous peur de la mort. Tant le Covid et Yaki, le confinement, puis seulement sur le Bangaki d'Ivoire. Mais, bon, ce qu'il y a dans le temps, tout le monde est à la déménie. Parce que, nous avons la concentration de sous et la qui s'acquiert de peut-être que les gens qui avant avec l'activité. Ce qui est vital, dans la base, tu commences la concentration de sous. Mais si vous avez des civils, tu as mais, et si tu as éviter, les prévisions qui sont faites dans ce monde ne sont pas bonnes. On nous parle de crise climatique, on nous parle de crise économique, on nous parle de crise sanitaire. Les experts, les scientifiques nous disent que ce n'est pas fini, il y aura d'autres crises sanitaires, il y aura d'autres crises climatiques, il y aura d'autres crises économiques. Et c'est ce que Jésus a décrit. Si vous lisez tout le chapitre 24, Dieu parle de tous les signes de la fin des temps. Il y aura des guerres. Nous voyons aujourd'hui des guerres. Nous sommes tous apeurés. La guerre est arrivée en Europe. Mais ça a été décrit ici. Nous devrions être, comme nous sommes avertis, nous devrions être sûrs. Mais le mais il n'est pas encore trop tard. Nous ne savons pas à quel moment ça va arriver. Ça veut dire que ça peut arriver tout de suite, comme ça peut arriver demain. Il est encore temps de changer. Et par conséquent, ces années. Papa Mikolo yo, parce côté il y a des qui est envoyé qui mon ami. Les papas en ce moment nous parlent il y a qui mon ami.
il y a qui fait la surprise. Nathan Owana, papa Mbeza a expliqué qu'il y a bien. Et il y a qui fait la surprise. La Bissoro, tous ceux qui l'ont il y a qui fait la surprise. La Nénéi. Papa Simon qui va monter à son côté. Bato ya mabe, bato ya mayele mabe, bazo kotumisa baninga. Tango nyoso, papa Simon qui va bazo côté. Botika. Soki bato qui fait, mutu nyoso awangani. Te ngana za wakwana te. Ngana za kuna te. Papa Simon qui va matunaki na bakoko na biso. Na likambo oyo, est-ce que bolingi la histoire to bolingi qui mon ameso. Bango balobi bolingi qui mon ameso. Alors bon ça va. Bokomo na yabo qui mon ameso. Et ubela libete. Na butu yango kaka. Al papa Simon qui m'a abimi. Nenge abimaka ye moko te. Papa qui soloke l'épée, le vol à la tata na ye, a dit papa nga esika nyonso kokende nga pe pona zala. Bakei nesika bakomi nesika ngo na zanu na kimiala. Papa Simon Kimbango abongisi papa qui soloke. Bakei bakutani zanu penza etoki. E makasi. Bango kuna basoko wela misuni kuna basoko swana amenga na ye na misuni ebele yo besinga ka muke papa Simon abimeli bango alibino nasoko te abino bozoko tikate bo tikala ka ni mwana bayeba kite ninge kolo iswate biso bayeba kite okole koyela bango et là qui bango na surprise ninge kolo iswate biso mokolo ya jugement oyo mwana nzambe akozomba toyebi yango te bazoko te ya biso kutu moi batei bazoko te ya banzembo ezali kosopana tozali koyoka tozali kosalela te toyebi mokolo te yango bakutanaki nango na kimiala bango bayokaka kaka papa Simon Kimbango ateya kaka bayokaka kaka bamonaka yango kaka ndenge wana papa Simon Kimbango ye mpe alobaka ndenge wana ti Psomo atanga ate ya kabiso na tongo ezaka psomo wanati. Est-ce qu'il y a des kiminde na côté ya kasi mokoye yela ki bango na surprise basutukaki. Ezape ndenge moko ngala yo tata mama. Tokolobela kaka teke pona misala mabe po mibeko eza zomi. Na mibeko ni ngomba. So mibeko eza zomi c'est que masum pe ezali ebele mutu na mutu ayebi esika akwelaka tozala lobungama tozala en alerte mutu azali en alerte ezali lokola basoldat tomonaka bamilitaire soki azali en alerte ayebi ete ntango nyonso bakopesa ye commandement akende aza prêt mais yo militaire olati nanu te ozali kolala tant bako atake mboka ekokwela yo papa Simon Kimbango akangi bango na kimiala azongi na mboka na tongo ninge kozanga na nkamba culte matinale bavide ezaki ebele ayebisi bakoko na biso bomoni bavide ezali ebele kasi likambo na te ya kabino botika mayele mabe bango soki bomoni baoyo baye te bakangani kuna bakendaki koluka bango nyonso bayebi makambo nazoloba wana ayebisi bango soki na ndako boyebi tata mama azali te yaka na bilamba na ye po kuna esika bakangami baza na bilamba te yo tata zwa bilamba mama yo mama zwa bilamba tata bakei papa Simon Kimbango amemi bango na kimiala esika akangaki bandoki bakomi na kimiala est-ce que bozomona bango ote tozomona te
à tout il bondé. Kaka amen. Malamoko bangonyoso bangonani. Scandale. Ah, nzokande pas tozaka nango ezayo. Nzokande pas tozaka nango ezayo. Banzembo ete ya kabiso bakimaki. Mindele na bandoki bakimaki na poto. Kasi yo moyindo kokimela wapi? Likambo wana ya kimiala eyaki na surprise ndenge kolo Yesu alobi na bayekoli. Likambo wana ya jugement koya ya mwana moto o biso nyonso bandimi tozelaka tokoyeba mokolo nango te. Eyaki na surprise. Kimiala c'était venu par surprise. Papa Simon Kimbanga a confondu les sorciers. Par surprise. Il leur a prêché. Ils n'écoutaient pas. Mais lui-même savait. Et Kolo Esoupe à l'obi, Mokolo Yango, Tata Kaka Kobele a Yebi Yango. Tata Naïnan. Kolo Esou, à Kotami, Namouya, et à Molimo Santo. Molimo Santo, Yewana Tozana Yelelo. Alors, Binabiso, Tokomi Natan Wasuka. Et là, qui c'était Yé a Yebi, Mokolo Yango. Papa Simon qui manque, lui il sait quel jour ça va être. Comme il le sait, il nous prévient. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Mais nous, kimbanguistes, est-ce que nous sommes prêts? Le verset 44, Jésus insiste. C'est pour cela, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fait les choses à un moment où on ne s'y attend pas. Ou comme on appelle Tata Nzambe, à Bosanisi Bisopé, Makamboambo. Pour écouter la surprise. Le Covid, on était là. Qui s'y attendait? Personne. On a aussi perdu certains parmi nous. Qui s'y attendait? Personne. Nous sommes devenus de bons chrétiens parce que nous avons eu peur. Nous sommes sortis, nous sommes retournés si nous sommes retournés à nos mauvaises habitudes, c'est le moment de changer parce que nous ne savons pas à quel moment ça va intervenir. Nango patata na ba maman, likamutoko kende nango. Koloe salobina biso, bobongama. Tango wana boyebi te, tango nine koya. Papa Simon Kibango akanga kibando kibayeba te mukolo nine koyela bango. Bisopé. Pour savoir si nous sommes prêts, relisons le psaume 1. La différence entre le juste et le méchant. Différence, c'est Moutoya Bosembo, na Moutamade. Pona. Choisissons. Mais sachons quelles sont les conséquences. Dzemba Zeteki et Lobina Biso. Bisengo ezali koya ya kozanga te. Pas si peu, le psaume nous dit le juste, le méchant. Jésus nous dit parmi les deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris, l'autre sera enlevé. Les chansons nous disent pas si bisengo. Le bonheur, la félicité d'un côté, la souffrance, l'enfer de l'autre. Toi, vous et moi, Nganayo, tata, maman kimbangiste, Tokonini. Que notre libre arbitre, n'abisso, et ça. Nzambe te mutakobonela yo nzela, yo moko. Kolobande kano papa ngai boye ngai na yokaki te, ngai papa boyebi te, kuna explication ekozala te. Apesi biso pouvoir wana ya kokona. Apesi biso conscience. Différence eza na biso batu na banyama conscience oyo apesi biso. Eza poto pona. Tona lokola elelo makambo wana mibale oto okende nango. Pona nzela na yo oponi malamu to oponi mabe kasi yeba ete conséquences ezali. Likambo ya mibale to okende nango toyebi mokolo te toyebi mpe moma te oyo mwana Nzambe akozonga. Tosilisi boye na komisa to akule tata mwana pe Molimo Santo totelema tokondela. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, en Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen.